Batubili Bautunanga vraiment. Et ça, c'est ça, oui, c'est ça les blèmes. C'est juste que nous avons un peu à mettre fin, mais nous avons jubilé mon salandi, nous avons une émission à Libosoana la semaine passée, donc nous avons vraiment jubilé les candidats à la salle. Je suis le plateau qui toque wapi donc boss à la carte branchée rien à dire quoi bah bien Michel le lendemain maramou hein avec Sugar la Lionne binomo boza ba témoin émission ya lelo et yo bongo langa yo bongo qui toko wapi. Vraiment, ça me fait du bien. Hein. Je suis là, la femme à plusieurs options. Chez Nizaka Moko, chez Midor TV. Donc, rien à dire quoi. Bossa, Mas, et ça, la babion. Taka mona zawana na zalaka na guye ya mangusta. Bakisela nga lisu moi simbinga. Ça la kaisu babion. C'est qui n'a pas na candidaté et yo bongo nanga yo bongo babi oaza distrait ou bien oaza distrait ti bobenga na bovande la TV kandeza lara kitoko pelengi. Merci beaucoup na fidélité bozalaka nango, merci beaucoup na bafananga partout bozom na monde entier na bosani pété la patronne mama bitanzinga babi mama moko bien moi c'est batu ya papa Deo Nzinga donc bambote ya trop papa Deo Nzinga boss moko ya motea malamu boss moko solaka donc sans oublier l'équipe c'est bambote belé na mundir babi mundir tonton moko boya produit wapi. En tout cas, on a une recherche dans la salle. Donc, la star, babi la star, Sugar la Lionne, babi, Sugar za fi oyo, azo pesa bilengi, fi azo sepeli sa monde entier quoi, na be missionné ya bien. Babi ko le bébé manga pasi, gelit tonton moko bien, fongole langa tableau, to zinda directement na solo, na kozile émission na biso lelo. L'équipe directement la présentation nanga. Bonjour Sugar la Lionne. Bonjour Dora. Sugar, moi la popi wapi. Bastema yo wapi. So motala kaka. Ça la nanga te mais batubili Bautunanga vraiment. Et ça c'est ça, oui, c'est ça les blèmes. C'est juste que nous avons un peu à mettre fin, mais nous avons jubilé mon refondation salandi. Nous avons une émission à Libosoana la semaine passée, donc nous avons vraiment jubilé les candidats à la salle. Sans tabou au banda. En fait, Eza est mystérieuse. C'est quelque chose de bien. Je suis le plateau qui toque wapi donc boss à la carte branchée rien à dire quoi bah bien Michel le lendemain maramou hein avec Sugar la Lionne binomo boza ba témoin émission ya lelo et yo bongo langa yo bongo qui toko wapi Sugar son tabou ça la lisuni. Bon on dehors à son tabou naza na moi naza esthéticien hein. Ah bon? Oui, oui. Kobina c'est trop dur. Au conseil la bus comme mais Kobina c'est trop dur. Tellement tu chantes vraiment bien. Oui, oui, très bien. Je chante, je danse, je tresse aussi. Donc j'ai des talents et des capacités. Je connais aussi comment faire l'amour avec un homme que tu aimes beaucoup. Kitoko wapi ouais parce que tu es bien c'est belé ba au sala amour mais pas Sugar le bien yebi surtout c'est ce qui compte aussi. Oh quand ça bisoté oui bien sûr c'est la vérité, je ne peux pas mentir devant les gens. Et popo babi tonton moko ya kimia quoi donc toi na posa to yoka o yembela biso oui bien mon maman mon père a d'inspiration hein. Vous après Vous appréciez déjà partout. Ici que nous sommes après. Donc Kandé Tolobara. Donc nous avons bétango Kandé Zala. Pour la non premièrement yo non si d'or. Donc
et Salomon ba bien. Salanga ba bien. Yabangalanga yaba. Tatana Yesue, utato yana mokili makama maladi nebo maka, utato yana mokili maladi ne baraka bato. Molingo ezalaka ndemboka ya bonheur, amour. A-M-O-I-E, 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 amour. Kenena kikolo komona bae bawa pona bolingo e. Kenena kitambo na cimetière ya bakanza e. Bikamona telembisaka misili ndenge bolingo na yo elembisaka yanga motema. Yo salinga kolo, yo betinga fimbo ya bakanza. Pia, mawe Kilelo yango wana, yango nde kilelo. Donc, bozo monango blague, mobali bo mesana kane bien. Ye akoma na ye courant, yo fleuve Amazon. Yeah, Bobby, artiste préféré nanga. Babi kitoko wapi, tozoko bakaka, abandela kaka te, bisonyo c'est ça la biso babion. Bobby ça la bate belé balinga musique quoi. Bobby voyez Sugar, et ça bino babion. Sugar oh yembi no quel bosso yembe ya mais j'ai 30 hein. Et mi balé ya fali poupa. Sikoyo ozanzem no mokote. Parce que olobi que okangara basuki obinara mais nzembu no moko vraiment. Oh yo moko bon sala nga moko na sala ezali nango mais eza babilo mo beza nango mais eza un peu caché. Mais non que tu bois ka bon moi avant to bande mission. Na bangi na bio Sugar to non eza nango ka moi blème kande zalara moi rigueur ekota yo ebikaka moi kosikaka moki na plateau. Bon, et c'est vraiment bien. Yemba, et moko mati, et moko, et moko. Donc, t'es et ça va bien, et mo, non, t'es et moko, et mon zoï m'a sexy, donc, et ça la bagno so va bien. Donc, comment je peux dirais-je donc. Nakutanaki na ye samedi soir, navanda chez les Baptistes, tango misanga na ye kutani, oyanga pe motema pe fongwami, atalinga pour me faire comprendre qu'elle me quitte, nakozwa ye wape, abatami wape, mami watananga yo. Yangayo, chérie azodenda na ralenti. Est-ce que mon yelo konga na monyando razopesa pour sane elengi? Dans ta la kaka. De façon yemele sanga ba char de poule. Bon yo. Et ça lo ba bien. Est-ce que tangela on a ina ou bien aux formation? En fait, kolaka déjà na donango na négligence oui parce que na bane kokola na zoimba déjà na ba chorale l'église kutu ba série banze mo pene ba chorale loka lole mwezali elokomoke kati na yango makambo mingi pona koloba makambo minene mingi kati na yango salake ba okufa ndeko na wana no yeba na banze ma chorale chorale ko batongeli yango lopa Coco Faneko. Merci Sugar. Mais tout ça pour la poste la bichonne moi chaque chrétien non ça oui, donc nakoyemba na capable. Inspiration ça non mon inspiration. Oui, belé parce que donc mon meilleur ami mon inga nanga ya motema akomisanga na fami ya bonzambe na betelo lisolo ya camarade mon meilleur ami moninga nanga ya motema je suis mon meilleur ami na betelo lisolo ya camarade nanga surtout place ya na mokili naza na ba camarade ebele kasi soki naza lisusu neloko te babengami bakei mosika avec toi ce n'était que le matériel avec toi Yahweh c'est le vrai amour ami je suis mon meilleur ami il est mon meilleur ami
donc un peu et ça la bientôt tika. Même inspiration ils en ont belé. Merci beaucoup à toi comme mon a Gelit a signalé bizarre likambo Gelit na hérité matengo donc bazo signalé biso déjà quand les alaka et Sugar la Lione le bana sukeza nini opesi bambote na yo opesi sous numéro de téléphone pour te clôturer émission. Oui donc boza et belé wana bolinga Sugar. Donc na la bino il y a trop donc quand dit Tolobaka donc pose Sugar Kabedi donc on a un compte Facebook moi bozaka à disposition pour na bino na comment Sugar Kabedi donc la Lyon na comment Sugar Kabedi numéro na téléphone est à plus 243 84 0400 429 plus 243 84 0400 429 la Sugar plus 243 84 0400 429 donc on a de la bino trop na ici les lignes kakabui Licolo yako patienté fidélité bon maman c'est la yo baninga nyonso babala quartier comme masculin na comme fille unique na quartier oyo yo botolanga mapapu ndeka komi crapaud donc non mingo le Kitoko Pelengi, voilà que pesa mbote dangana. Honorable Sundu les cœurs, je te salue là où tu es. Babita la raba Evre na yo ça la biso avion hein. Pas tout vraiment la sous émission na biso donc je réponds au nom des journalistes Nancy Dora et monsieur Zana Kombo ya même moral. Babi biso tout a même moral. Merci beaucoup bambote belé na nos sponsors et paternels hein. Babi tozo liate nani wala Mami Stone Malewa de Dani Maneka na Hermione Maneka bango nyonso bazwami na Show Défense Suisse. C'est souvent belé belé na Myriam Coiffure à Zomina avenue Léopold Robert 31 à 2300 donc il est pas Zomi Kaka na Show Défense Suisse et fongama qui depuis le 1er septembre Myriam Coiffure tozoliate yo bongolanga Myriam Coiffure na bosani pété maison de couture John Ndambi donc Neuchâtel Bambote à trop sans oublier Maman Valabanda France na pesi Bambote nanga ebele na Romer Bakambo na Suisse espace Wakanda ezwami kaka na lemba super on a la posa moi loisir ya bien na se retrouver donc na mona esengo ya mokili place ezaka moko ozaloza wapi so yeka Kinshasa komaka na lemba super tuna kaka espace Wakanda okozala jamais déçu et pas ya boss Miki cash donc paiement ya kitoko chez Wakanda donc talaka ba place ngana za ba spa bo que bo sala ka branché na mbinga donc eloko c'est pas moi j'aime d'activité et ça la biso ba bien pas donc na yebi ko tuté na loba ndenge nini j'aime d'or TV na yebi te na ko betara ndenge nini ka chuchu j'aime d'or TV na yeba te na ko banda ndenge nini j'aime d'or TV c'est la meilleure chaîne nga yemba na ngate yo donc j'aime d'or TV nde makambu balobi loko ya kitoko koleka yango j'aime d'or TV j'aime d'or TV loko ya makasi koleka ezobimisa spell okola mutazana poto. Merci beaucoup à te la prochaine émission. Bye.